ingeta la famille bokota tokota awa makambo sur makambo awa dossier sur dossier awa dossier bandeko nanga pasi pe mawa mokili mawa te ka ndenge toyebisaka bino soki ya koloba ezali tokoya koloba soki pe ya koloba ezali te moyen eza te biso pe to ya kobeta masolo kande boyebi biso to yaka toujours et encore soki makambo ezali soki ba dossier ezali soko ya somo ya pasi pe mawa ezali nde bokomona biso pe nde tokoya. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue sur notre chaîne qui Songi officielle. Bienvenue na balandinyo soyakala, bienvenue na ba onyo soyasika kande toye bisarabino boyeyi malamu na chaîne na biso ya Songi officielle. Chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse, chaîne ya ba information et pourquoi pas chaîne ya ba tolipe, chaîne ya ba nanzambe. Lelo bandeko nanga chez Songi officielle to memeli bino makambu, to memeli bino ba dossier ka ndenge toyebisaka bino soki ya koloba ezali tokoya koloba. Bandeko nanga lelo toye na dossier ya famille Ntumba. Bandeko nanga moto ezopela, famille ezozika makambo. Chaque jour dossier sur dossier, chaque jour makambo sur makambo, chaque jour ya pasi pe mawa, chaque jour ya somo. Avant toya kokota na mwa mozindo penza ya mwa ba makambo na biso ya lelo, ya mwa ba mbutu na biso ya lelo concernant famille Ntumba, Ntumba. Bandeko nanga ekozala mwa bientôt ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas soki eza mbala liboso ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne ya kitoko na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification malamu akungonga wana ezalaka que à chaque fois que Songi officiel a obalotiaka ba vidéo ya sika bokuzala directement et encore informer. Vous informer c'est notre devoir, vous informer bandeko nanga wana penza ezalaka musala na biso ya tongo. Bandeko nanga kande na ozo yebisa bino bo s'abonner, bo partager les biso vidéo oyo, bo tie la biso ba j'aime. Bo tie la biso ba j'aime awa toye ko sala analyse selon biso toye bandeko nanga na makambo ya somo concernant l'Ntumba. Wana déjà toza na Maria Ntumba, toza na mama social Ntumba, toza na Jeannette Ntumba. Bandeko nangai awa makambo eyindi ka ndenge bino moko bozoyo kana ba réseaux sociaux moto ezopela bandeko nanga yaya akoya alobi l'équipe de son côté aye alobi mususu mama de son côté aolinga a se justifier mwana pe aye afingi mama année ya sika solo ya sika agrandissement de troisième jambe qui mobile esalaka te pe eza mukie mama azo sepela te na mbetu na gavke la muki feti ezongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibro trompe kiss règle abondante ménopause ata komi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavker bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne tope externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension tope obésité gavker golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela.
La santé n'a pas de prix. Quand les baye bisaka biso bate la santé na yo soki oko bate la santé na yo te mutu moko te akotikala ko bate la santé na yo. Yango ezalaka toujours ya malamu en tant que mutu to yebaka ndenge nini ya ko bate la santé na biso. Yango Gafker ayeli biso na ba solution ya onyo etali makambu ya santé na biso. Soki monike na santé na yo ozomi yoka bien te, ozomi yoka mbutu kolemba lemba mwa makasi ya malonga eza te, benga Gafker na lombango toboyi na biso oya kokwea to oya kokufa pour que oya kosutuka keno il fallait na benga Gafker ekozala pasi pe mawa. Ba joyeux anniversaire nanu na bandeko nyonso o ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo. Toyebi ke vous êtes nombreuses oyo bozo célébrer ba anniversaire na bino ka ndenge tolobaka toujours et encore ko célébrer anniversaire ezalaka lipamboli tant de personnes lelo oyo bazalaka lisusu na biso te. Bandeko nanga soki yo lelo nzambe azobatela nzambe azobomba mokolo ya lelo ozo célébrer anniversaire na yo komisa nzambe tombola nzambe yango kisongi officiel na équipe mobimba toye penza ko présenter ko souhaiter plutôt ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso oyo bazo fêter ba anniversaire na bango. Nos sincères condoléances na bandeko nyonso o bazana matanga ka ndenge toyebisaka bino tango matanga yaka eyebisaka mutu te keno lelo na koyepa na bino lobi kuna nazokende pa bakingandi te. Matanga yaka na cadre nango na système nango yango bandeko nanga ki songi officiel na équipe na mobimba toye penza ko présenter ba sincères condoléances na bandeko nyonso oyo bazolela na bandeko nyonso oyo baza na matanga. Voilà. La famille, quand ndenge boyebi, mutu nyonso mon numéro est là affiché sur vos écrans. Ce que vous en avez besoin, vous en avez posa ya kosunga chaîne na biso ki songi officiel, vous en avez besoin ya kosala moi studio na yo na biso, moi chaîne na biso ekende moi bien, ils ba projet ba processus o tozanango. En tout cas, vous en avez besoin ya kosunga to roboya te mutu ya kosunga to roboya te baboya kate. Vous en avez besoin kosunga ki songi ekende liboso. En tout cas, numéro na biso yango wana okoki ko benga, okoki ko tindela biso message et ko sala biso malamu et encore malamu mingi makasi. Voilà. Tokota na makambo ya famille Ntumba bandeko nanga awa tozoloba makambo ya famille Ntumba eke mo musika tovandaki ça fait presque 4 semaines o toyokaki ba audio ya mama social na mama Vicky bazo s'échangeaka ba parole na ko s'échanger wana ezalaki mafinga tomonaki mama social abandaki ko finga mama na ye Ndoki alobi mwa makambo ebele. De l'autre côté mama na ye pe azostinda ba audio azolela jusqu'à ce que toyaki komona ba audio ebele e bimaki epa ya Saratola. Bandeko nanga en tout cas makambo wana situation wana to essayaki ko lobelango et surtout ko sensibiliser bandeko na biso ya bantumba nyonso to yebike dans chaque famille makambo ezangaka te biso nyonso na ba famille na biso to bebanaka to swanaka mais to mekaka par tous les moyens to bomba ba makambo na biso to bomba ba buzoba na biso na ba famille na biso. Pourquoi? Parce que to yebike soki to memi makambo na ba réseaux sociaux wana penza to lingi satana akota na famille. Vous savez que ba famille o ezalaka ini diable akota kate mais ba famille o ezalaka koswana wana soki ka ba voisin bakomi koyeba boswana kanini pourquoi boyoka na kate pourquoi la famille ba famille wana mingi ekufaka ba famille ya bongo mingi ekendaka toujours na séparation ya makasi ekomi oyo asali ya ye oyo pe akangi Ndoki oyo un jour akobomaka oyo ezalaka bongo. Lelo oto ye kovanda to ya komona kaka convocation na côté ya Jenny Ntumba oto bengaka Jeannette. Nani mutu a convokaki ye, nani mutu aportaki ye plante ezalaki mobali ya mama social. Bandeko nanga avant nanu wana tomonaki mama social ayaki kosenga bolimbisi na ba réseaux sociaux. Il paraît que belle famille na ye esilika ki makasi komona mama social kofinga mama na bango. Alors c'est ainsi que belle famille na ye esilika ki
au-delà kosilika toyaki komona mama social asalaki vidéo na ye asengaki bolimbisi selon ses raisons alobaki ke moyen akende pa na bango eza te parce que baleki na ye mobali bakobeta ye yango aboyaki aboyaki kokende epai na bango asengaki na ye bolimbisi na ba réseaux sociaux ka ndenge makambo na bango ebandaki na ba réseaux sociaux amonaki na ye meilleure façon eza que asenga pe bolimbisi na ba réseaux sociaux epai ya mama na bango après kosenga ba bolimbisi mbala moko na makambo ya ndenge biso nyonso toyebi bandeko na nga ya comporter plainte mobali ya mama social ayaki comporter Jeannette Ntumba ayaki koporter plainte pona mafinga pona babiloba loba nyonso o Jeannette alobaki. Tomoni moi quelques personnes bazo condamner Jeannette jusqu'à présent. La plupart de gens balobi Jeannette wana il faut kaka akende prison. Jeannette wana je m'excuse mafinga eleki mwana finga ka mikolo boyete donc ba moi makambo ezalaki moi ebele na côté ya Jeannette. Yango bandeko nanga tozo essayer lelo oyo koya kosala moi analyse sur dossier oyo na ndenge moko ya bien. Bino pe je m'excuse soki bozana moi eloko ko batisa en tout cas na secteur na biso ya ba commentaire bokoki ko batisa s'il vous plaît. Tosa l'analyse biso nyonso tous les abonnés les qui sont officiels na bino nanga biso nyonso to vendre la situation oyo to vendre la dossier oyo to meka ko solola to trouver solution et kozala malamu et encore malamu mingi. Voilà bandeko déjà tango to botamaka soki botali bien bana ata soki tozana ndako papa na mama baswani na ebité soki ebele abato basala constant la plupart abana bazwaka toujours part ya ba mama na bango mwana nyonso bien que tozalaka bana mosusu baza bana mike bayebaka souffrance nini o mama lekaka nango pasi ya kobota ndenge ezalaka kokumba zemi 9 mois ndenge ezalaka la plupart des gens toyebaka te bana ebele bayebaka to seko baeza mikolo soki nani baboti te babiso oyo toboti lelo oyo nde toyebaka souffrance o ba mama na biso baleka nango mais ba o bana mike babota te bayebaka souffrance wana te mais dans la plupart de cas soki papa na mama bazobunda la plupart ya bana balingaka toujours koya ko défendre ba mama na bango ezalaka bongo omona mwana nyonso soki papa na mama bazobunda mwana ezala ya mobali ezala ya mwasi akozala toujours na tendance ya kokende ko zwa relève ko défendre mama na bango ezalaka bongo toyaki komona bandeko na nga biso nyonso toyebi mama social aza mwana ya liboso ya mama Vicky ye penza nde mwana na ye oyo abotaki ya liboso o biso nyonso moni mwana liboso tobengaka ye biso nyonso ka préfina bolingo na nga liboso. Alors mama social azalaka mwana liboso ya mama Vicky makambo nyonso babanda ye kokende komelaka masanga na babilamba mama social muto abanda ye kosombela ye na babiloko nyonso mama social abanda osalela mama na ye ka ndenge ezalaka kosala ke mama social abali tango ye kobala wana na kobala mbala moko comportement ya mama social esali nini échanger na kochange wana ediku mama social akomi na niveau ya kobanda kotinda ba audio aofinga mama na ye aofinga au-delà kofinga ezalaki na ba audio kofinga ya mama social ekomi kokota na ba réseaux sociaux azo se permettre ya koya kofinga mama na ye. Bon en tant que mutu leki na bango Jeannette aye ko vanda lobite bakoti kofinga la biso mama te et surtout mama social akoma ye moko te asangani na Rebecca Ntumba ye pe azalaka marié bakomi kosangela mama na bango pona kofinga ka mama na bango mutu kutu toyoki mafinga te keno aofinga mama na bango eza Maria Ntumba mais ba o mosusu kofinga mama na bango nde kofinga. C'est ainsi que Jeannette de son côté plutôt ye pe alamuki alobi te je ne peux pas supporter ya komona ke mama nanga batu bazoya kofinga ye bongo batu banani bana na ye o ye moko abota ye moko abokola ce n'est pas possible. C'est ainsi que Jeannette de son côté ayaki kozwa relève ye pe akomi koya na ba réseaux sociaux akomi pe kofinga se kofinga kosabola bandeko na ye se kosabola
bandeko na nga yango situation biso nyonso tomonaki toye komona diku Jeannette baye kokanga ye e baye kotindela ye convocation akende kosamba la famille tosolola nanu nga ezaka conseil nazopesa na ba famille Ntumba. Je sais que il y a de ces personnes oyo bakosepela na conseil, il y a aussi d'autres personnes oyo bakosepela na conseil tenga na lobaka toujours ba conseil ba pesa ka biso c'est à prendre ou à laisser. Soko monique oyo eza yanga te na kozwa oyo eza yanga na kozwa ezalaka bongo. En tout cas na ye kosenga na famille Ntumba biso bino nyonso bolandanga premièrement boluka nanu Nzambe. Boluka Nzambe bomoni place Nzambe azalaka kimi renyaka bolingo renyaka mais place o Nzambe azalaka te kimi ezalaka te pe renyaka pete na minute oyo na yebite na kalava bobala bozalaki na Nzambe na batan o ya kala wana tango bozalaki na ba visibilité te bozalaki na Nzambe mais na moment oyo vu que visibilité na bino ekomi mwa ebele bokimisi Nzambe na sengi na bino en tout cas bolela mawa Nzambe présence Nzambe ekota na ba vie na bino et puis dede na yeko senga na bino surtout na yaya na bango nyonso mama social oza mwasi kitoko je sais que oza na ba réseaux sociaux c'est tout à fait normal oza influenceuse c'est tout à fait normal mais eloko na sengi na yo en tant que yaya zwa nanu kibu influenceuse na yo wana tia mopanzi yaya mutu abendaka baleki bomoni ba parents babotaka biso c'est vrai prière na biso ezalaka ke ba parents na biso bazala tino 90 ans mais toyebaka ke no ba parents na biso basala vie na bango oyo biso pe tozo sala lelo eza nde vie na biso tozala focaliser tozala concentrer na ba vie na biso yaya abendaka baleki yaya panzaka baleki te yaya aza mutu oyo amonaka soki baleki ona oyo babebani ovandisi baleki nyonso mibale oyoki bango oyo alobi boyo koyoka te keno obengi oyo alobaki nini oyo pe alobaki nini wane kozalaki songi mais plutôt ovandisi bango solola na bango ezalaka bongo siko yo yaya makambo ezali na famille na bino olie obenda baleki na yo okomi kopanza famille na bino sur les réseaux sociaux lelo bomoni ndenge bosambwe lelo omoni imagine ka ndenge belle famille na yo ye kosilika lelo mama ata biso soki ozalaki ke mwasi tobalaki na belle famille na biso et d'ailleurs belle famille na yo eza bien na ba famille neti na biso libala ekufi c'est fini tokoki ko permettre te ofinga mama na bino donc soki ofinga mama na bino un jour oya ko finga pe mama mobali soki ya yo mama ozofinga ina facilité soki mama na yo ozoya ko sabola ye sur les réseaux sociaux donc cela veut dire que na mama bokilo na ye okoya ko sabola ye pe sur les réseaux sociaux luka place mama na yo azali place okoki komona ke ka ndenge ozobanga kokende pa na bino yebi ke bandeko na yo bakobeta yo na yebi ke ezaka na ba place oyo okoki kokutana na mama na bino banda kobongisa na mama na bino bongisa mama mabe na se ya mokili azalaka te mama mabe azalaka te mama nyonso alukaka bolamu ya bana na ye ezala mama moko te oya kolinga abota bana na ye amoni mwana na ye akomi na succès moko boye et après kokoma na succès wana akomi komona mutu mosusu alingi avandela succès ya mwana na ye surtout bana ya basi omoni bana mibali tokipaka te okoki kobota na yo mwana mobali otiki asala vie na ye mobala bundaka mais mwana mwasi soki omoni mwana na yo ya mwasi azobundaka lelo tolobi succès ya makasi omoni mobali moko boye aya kovandaka boye na succès ya mwana na yo en tout cas la famille esalaka pasi na mama nyonso oyo mama Vicky azoyoka pasi komona amona mwana na ye ndenge asufra lelo oyo aye kobala na mobali wana alingi azwa relève ya biloko ya mwasi na ye ezalaka ta bien mwasi na yo azwa succès na ndako na yo mobali oui bien sûr okoki ko contrôler succès ya mwasi na yo mais soki eza succès o mwasi abima nango epa na bango
bobalani kako balana après 2 mois directement yo lingi ozwa relève makambo nyonso en tout cas esalaka ka mbutu na babelle famille esalaka ka bongo peut-être okoki yo mobali ata soki obalani na mwasi oyo oyebi ke mwasi oyo penza aza mwasi moko aza na basuccès ya makasi okoki kosala ta semblant bosala ta 2-3 ans nde okomi kokota malembe mais de l'autre côté bobalana yo mobali prouver que oza mobali osala makambo nyonso kiyo moko ezalaka bongo. En tout cas mama social na sengi na yo luka mama na yo luka mama Vicky na yebi ke eza kaka na place eza kaka na côté oyo okoki kozwa mama Vicky bovandisa ye bomona na miso osenga mama na yo bolimbisi omeka kobongisa na famille na yo. La famille ba belle famille to yebisa bino ka vérité balingaka biso parce que tobalanaka na bandeko na bango et surtout belle famille soki olingi oyeba bango très bien vanda na libala à partir à 5 ans nde okoyeba belle famille omoni ntango okoti libala sika ba belle famille ba belle sœur nyonso bazalaka kaka semeki na biso balingi ba impressionner yo. Pourquoi? Parce que okabelaka bango mais tango okomaka na temps wana oza nango te soki basengi c'est vrai oza nango te to oza nango salika assemblée lobi na kokabela bango te nde place okomona ke famille belle famille ekotikala kolinga yo te koleka famille na yo ezalaka bongo surtout pona biso basi o eza conseil nazo pesa bongisa na famille na yo famille etikali famille na yo mama famille na yo etikali famille na yo yaya mama ya mokili bandeko nanga tozalaka na ex mama te mais tokoki kozala na ex mobali akoki koboya yo mais mama na yo kotikala kozwa mama mosusu te mama ya libanda komona lelo oza na basuccès na kozwa yo kozala mwana nanga le jour ke okokweya nde okomona mama wana kosondola yo koyebisa yo nga na bota yo te mais mama na yo akotikala kosondola yo te mama na yo akotikala koboya yo te. En tout cas na sengi na yo nde yaya aza moto abendaka famille na bango benda famille na yo luka mama Vicky au-delà koluka mama Vicky ataka leki na bino Jeannette wana kaka na telefone aza mwana moke babiloko nyonso osala eza bakanda mais soki yo yaya osali ka appel na ye Jeannette na beza na posa to mona na tokutana to solola ou bien oloki ka mutu oyo akoki kobengela yo Jeannette bokeka kuna kokende na nzela ya matata te hier mosusu bandeko nanga yaya pe amikitisaka devant baleki nga na salaka bongo naza yaya mosusu na moni mabe na nga na mikitisaka ipa ya baleki na lobi na salaki mabe bandeko nanga bolimbisa nga naza pe mutu eza te ke soki oza yaya yo ndeka kozalaka na raison te yo ndeka nde oyebi te ezalaka bongo te obengisi leki na yo osengi ye bolimbiso lobi na yebi soki lelo oyaki ko attaquer nga sur les réseaux sociaux c'est parce que na touchaki mama oyo mutu nyonso akoki jamais ko permettre te mutu aya ko sakana na mama na biso nga ndenge na zaboyi nga premièrement na linga mutu aya ko sakana na mama na nga te oye ko sakana na mama na nga toke mabe ezalaka bongo siko mama na yo obando sambwisa ye mama na yo obando finga ye yango na ye ko pesa conseil na bino nyonso bolanda kisongi officiel s'il vous plaît topesa ba mama na biso valeur omoni yo soki opesa mama na yo valeur bana o kobotaka bango pe ba kopesa ka yo valeur mais soki yo kobanda kosambwisaka mama na yo tout se paye ici-bas yo pe ba kosambwisaka yo valeur ya mama mosusu soki boza na ye okoye bango te mais le jour où mama kokufa nde okovanda oyeba valeur ya mama ke mama azalaka vraiment important na vie alors tolingi tokoma na niveau wana te s'il vous plaît famille Ntumba bobongisa bovanda en tant que bana bobongisa ta papa na bino abenga bino parce que tomona kana bandako mosusu na ba famille mosusu ata papa na mama soki bakabwani mais yo papa omoni bana na yo bakomi ko beba na bakomi ko swana papa bengisa bana na yo vandisa bana na yo solola na bango. Marie Ntumba c'est aussi ton travail yo pe okoti ko sangisa bandeko na yo. Je sais que de ton côté ozape na kanda ya makamnyo suzo leka sur les réseaux sociaux mais na osenga na bino nyonso bo vanda ata mutu moko atelema na famille na bino avandisa bino bozonge la famille na bino. L'union fait la force. Bomoni na minute oyo bolingaki bozala batu oyo bomoni ke na réseaux sociaux bazo attaquer bino nyonso bolamuki pona ko défendre kombo na bino.
elingaki ezala malamu bandeko na ngai ya mokeka tolingaki topartage na bino bo permettre biso toyebisa bino